Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda video oyo. Nga dekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo na ye kaka pona ko passer moi information moko ya mukie euti epa ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Ken Soda a partir ya Congo. Lelo ndeko na biso ya mobali abengi ngai azalaki na Montfleury. Alobi Mama Bijou d'Or mekana nikopesa moi communiquer oyo mukie bandeko nyonso tu o balandaka yo na Bidor TV ba mekana nikozwa information oyo parce que ta musu bazo lukandeni ba kozwa kofi baza kozwa ete o passer numéro na nga mutu nyonso to aza na besoin ta musu kozwa information ya matanga abenga na numéro wana. Pona ko banda kaka nazana niko présenter ba mes condoléances na nga na notre star Kofi Olomide. Vraiment courage papa parce que zanzela ya biso nyonso tu na yebi ke kobungisa mama eza pasi eza facilité. Mes condoléances na famille mobimba de ma part na moni ya Joniko vraiment mama Bijou na pesi bino ba mes condoléances na nga courage famille mobimba. Donc mama mi azalaki mama ya mutu nyonso biso nyonso tu ba mama biso nyonso tu bana na ye vraiment toza touché parce que abotela biso star munene na kombo ya Kofi Olomide parce que ça mama mi biso tunga toyeba Kofi te ya mwana il faut tolela ensemble na famille mobimba. Donc biso nyonso tout toza na matanga pona kobungisa mama na biso oyo aboti notre star na kombo ya Kofi Olomide. Donc kobungisa parents eza facilité mais eza nzela na biso nyonso tunga na olobaka courage na famille mobimba parce que toza na iloko ya ko sala te. Donc ye akei ezali moma na ye to pesaka lokumu na Nzambe que son âme repose en paix apema na kimia. Notre star parce qu'azali animateur ya Kofi Olomide na kombo ya Ken Soda. Alobi nanga mama Bijou pesa numéro ya téléphone nanga yango nazo pesa numéro na ye. Numéro ya contact ya ndeko na biso ya mobali ezali 00243 code ya Congo 82 24 057 80 00243 na okomango na se 82 24 05 780. Mama Bijou d'Or na okoma numéro à notre star na se na kombo ya Ken Soda aza vraiment abati makasi asali vidéo bokomona notre star alobi vraiment contact yangoyo mutu nyonso toza ya posa oyeba information oyeba ba nouvelle ya matanga contacter ye oyo eza numéro ya appel eza pe numéro na ye ya WhatsApp. Donc notre frère azana YouTube na ye alobi na passer pe message na bandeko nyonso tu ya Bidor ya bana nyonso tu ya Bidor TV numéro ya notre star YouTube ya notre star na kombo ya Ken Soda akoma Kovo TV. Donc bon s'abonner pe na Kovo TV kuna pe bon mona ba information ebele. Donc atiaka pe ba makambo na nyonso tu na kati lokola lelo toza na makambo ya matanga na passer bino kaka. Donc kombo ya chaîne na ye Kovo TV bo s'abonner là-bas boko mona makambo ebele na kati kuna. Donc mama Bijou ka dalinga na pesa bino kaka information à notre star na kombo ya Ken Soda alobi bo lukaye pona koyeba ba information ebele et puis na profiter pona ko pesa famille mobimba ya Kofi Olomide mes condoléances de ma part. Donc ndeka na lobaka mutu nyonso to okuta na mama Bijou d'Or na sala makambo ebele vraiment mais o eza moment ya koloba makambo na sala kate parce que toza na tango ya matanga betaka Bidor TV s'abonner na chaîne nanga okomona makambo nyonso to mama Bijou d'Or asalaka. Nazaka akopesa merci na batu nyonso to bapesanga confiance o ba s'abonner na Bidor TV et puis nazaka kopesa lisusu merci na notre frère na kombo ya Sanari Masamba na colonne na ba soutien na yo ndenge o soutenaka mama Bijou na moni lisusu 007 mark mavinga na Frankfurt parce que otikaka mama Bijou te na pesi pe famille nanga mobimba ba mosi tumbo te sika bozali parce que Bijou mosi alinga bino mingi sans oublier ba ma copine nanga nyonso esika bazali. Donc nazotela bino notre frère na kombo ya Ken Soda botala ndenge aza abati azolela mama ami elongo na patron na ye Kofi Olomide. Donc biso nyonso toza de cœur na yo papa. Donc notre star Kofi Olomide toza vraiment sima na yo parce que to sepelaka na yo toyoka musique na yo oza vraiment star oyo osepelisaka biso. Donc Bidor TV etiki yo te toza vraiment ensemble. Na teli bino Ken Soda
bo yoka ndenge ndeko na biso ya mobali aza abati. Donc bo découvrir bino moko numéro na ya téléphone epesami, napesi bino numéro na ye, napesi bino adresse na ye ya YouTube parce que aza na chaîne na ye, et puis numéro o napesi bino ezali pe ya WhatsApp. Donc information ebele bozwango epai ya Ken Soda. Ye on ateli bino tomonani mbala ya nsima papa na biso ndeko na biso notre star na kombo ya Koffi Olomide zala vraiment na courage makasi parce que eza nzela na biso nyonso tout famille mobimba Mama Bijou d'Or na lobi ke bozala na courage ya Joniko mes condoléances na yango oyo na pesi yo. Donc bozala vraiment makasi bye. Ouais, bandeko na ngai, c'est Ken Soda, votre animateur. Yeyo quoi, malgré que moi bas stress c'est à moi et belé, on est un peu triste hein, par rapport à Liwa et ma mamie. Donc il y a le baroute trop et belé zati, ma condoléance kaka ya grand mon pao le quad la cora. O aza patron na ngai Koffi Olomide, na pesi ba condoléance. Aza mère na biso, ndenge aza maman na, ndenge pas maman na biso. Donc on est de cœur avec toi, on est de cœur avec vous. Et tu accompagner, tu rozalana, tu as un bon à accompagner yoté. Mais quand même, tu as un bolingo ou ya quoi accompagner. Donc c'est Ken Soda. Oui, bien que Soda na yo place aux hôtels. Oh vraiment Soda na c'est Ken Soda yé. Mutabunde la vraiment yé quoi. Mais et quoi il biso déjà. Et ça nzela na biso nyos